Bonjour, bonsoir, bandeko nyonso ba mesana na kolanda émission Oyo Congo Dietu. Émission Oyo tal sabatu nzela nini ya kokende epa na nzambe, nzela nini oyo koki kotika mabe. Na chaîne na biso Oyo babengi Les Amis TV ya Yemoko Papi Mokoto na Yemoko le grand réalisateur, caméraman, monteur. N'est-ce pas? Héritier Mwabukasa Bambote Sikoza na sima ya kamera pe lelo lisusu toyambi mosali na nzambe na biso oyo tozoyambe mikolo nyonso na chaîne Oyo Les Amis TV na kombo ya Leguine. Bonjour. Oui, bonjour, journaliste. C'est présenté ndenge toujours bomesano ya émission na biso. Oui, ngai kombo na ngai le guide Bambonu Trésor, Nazali prophète. Nazali ko diriger église Message Divin, mais église yango ezali diriger et pas ya berger. Oyo kombo na berger Jonathan Ngongwa, nazali ko diriger église. Ngai naza beaucoup plus na kati na centre spirituel et sika tozo meka kopesa mayele to ko lakisa bato mayele ya bonzambe pour que bato na mokili baleka na kobika na mwa kimia. Wana ezali ngai. Merci lelo tozolobela awa eloko babengi sur la malédiction. Eloko nini oyo esalaka moto amona bolamu te oyo tolobaka bilakeli mabe. Moto akoki kofanda na ndako, moto akoki kotambola na nzela, azomona pese ememi mbala moko na kufa, amona araignée boye ememeli eta mosusu na malédiction moko oyo akanaki amona yango te. Yango na basini wana nyonso toza na pasteur na biso a expliqué biso basini wana pourquoi elandisamaka epa bana na nzambe bongo to epa moto nyonso. Papa, moto na liboso eza na moto mosusu azosambela nzambe, mais vi na ye kokangama mokolo akutanaka na araignée na nzela. Eza na mwana na nzambe mosusu vi na ye ekangama po amonaka puku to pe pesa bomaka vi na ye ebeba. Eza na bakozi nini oyo eyelaka moto bongo? Bon, eloko wana ezali na bakozi ebele, mais nakolinga nalobela biso mwa révélation moko. Moni lelo ntango tobi domaine araignée. Araignée kati na ye abimisako tobengi batwali. Batwali na ye siko na kati ya monde satanique. Bakomisa yango lokola bafile. Ndozo mona mutako tuna mutuna abimi na ndako na porte ba moni toile d'araignée ezingi longi na ye. Ami tuni mais oh, comment awa espace nazali toile d'araignée ou araignée ngale kindenge nini? Comme ça soupe et comme ande komoko bi na ngai naza na direction ya munene. Mais na kamo na bi araignée yango koma kolongola ngambu tina ngambu pour atika singa na ye esinga mutu. Donc ezali moko ya ba filet satanique oyo ba ini na biso bato yo satana ba oyo satana sa tia tinda ka baleka na kosala nde baka composer yango. Tina yango ezaka nini? Soki okute na yango na tongo. Tango zali kotambola okomona ke na journée makambo na yo eta mosunga la muté. Déjà eloko na ebi ko zinga lokola voile. Donc ezali moko ya biloko oyo ekotsaka bato na eloko lobi ya malédiction. Kako moni ba toile d'araignée wana. Ya wana bisaka bana nzambe tango eloko bongo esimbi vi na yo soki osala effort ya kolongola yango te et puis osala ba déclaration s'attendre que na période moko na vi na yo koleka okomona makambo ekobanda kosimba te. C'est parce que toile d'araignée moni toile d'araignée mais ezali moko ya ba filet satanique oyo moni satana ayebaka kosalila. Obina biso tina ba insecte mtabomi eloko moko. D'ailleurs ba nzambe baleka na ko eloko moko. Soko moi na kata ndako na yo présence ya ba mpuku ba komi ebele. S'attendre que pauvreté ezobeta porte na yo. Pauvreté. Oui, ezobeta ndako na yo. Soko moni ba signe na kata ndako na yo ke ba mpesa mike ba komi ebele. Maman azo ba eza partout même en Europe, azo vivre maman na zolo. Déjà il faut s'attendre que par problème moko ya makasi ezoyeba na komo na vie na yo. On est single oleka na kotelema oluka basala nzambe pour que baleka na sauver vie na yo. Donc malédiction ezali na ba entrée ebele o moni satana azolinga kokotsa kati na biso. Na kolanga expliquer loko mususu ba nzambe baleka na koyeba. Ezali na eloko moko te ekotsaka mutu na prison pour le rapport sexuel. Ah bon? Mandenge nini bana nzambe bayeba? Lo baleka na koyeba eloko moko. Ezapela lisumu moko te mutu asala ngo tika ka bolumbu à part rapport sexuel. Na sens occupé ceux qui azoloka azalaka pe bolumbu. Wenza makamanga mona bango. Nga zo bla bana nzambe. Baleka na ko comprendre. Mutu nyonso avant a poser acte wana atika la kani. Donc cela veut dire spirituellement aza susu na auto bengi
protection c'est parce que elamba ezali moko ezosignifier protection na kati na vie ya moto yango ozomona ntango moto asangani na moto moko moto yango azalaki na malédiction na kati na vie so bokutani yo mpo okomi moni donc d'office bosali copie collé yango ozomona bato ebele lelo bavi na bango ebeba akutanaka na mwasi moko na mobali moko lelo oyo makambo ese nini ekomi complication mi makambo esimba lisusu te sur cause ya kosangana mwasi na mobali eza na rapport nini lisusu na ba arene ndenge olobi kokangama na nyonso oui nyonso wana ezali baentrée mabi eza bien baentrée oyo diable azokotela mpona koyeba kokotisa libabe na kati na bomoi na biso eza moko ya baentrée nakopesa eloko mosusu oyebi na kati na afrique domaine moko ezalaka omona bale moko kombo moko etambolaka quartier mobimba il y a des quartiers za ndenge wana mama kingani pesanga kombo nona kombola ndako na ngai mama kingani pesanga omona kombo moko elongwa na numéro 1 ekobaka ntina numéro 7 mais bozoyeba te ke na kati na bino soki moto moko aza mayele mabe akoki koyeba makambo ya bandako na bino rien que à partir ya bale oyo bino bokombolaki ndako c'est parce que bale nyonso ntango tokombolaka etikaka basalite na songe na yango basalite nango eza nini ezali moko ya baprinte ya sama kona eza baprinte donc bakoki kocontrôle ndako na yo sans ke oleka na koyeba ezali mpe moko ya makambo oyo bato mingi bakomi kosibir makambo oyo tozoloba lelo mpo akotaki na kati na ignorance yango nakoyebisa bana na nzambe désormais kombo ya ndako na yo kopesa na ndako mosusu te kombo ya maison na yo kopesa na maison mosusu te ata bozali bandako boza bavoisin boza balocataire komeka kosala yango te c'est parce que soki baza bato amele mabe s'attendre que lobi bakozwa ndako contrôle ya ndako na yo mpe bakodirige vi na yo lobi okomi kolela pasi ekoti na kati ya ndako na yo sikoyo koyebisa bana na nzambe phénomène oyo eza moto alati elamba nsima azwa akaboli bamodele wana mpe ezopesa mpe bamalédiction oui c'est parce que ntango nalati elamba na ngai natoki nango motoki nyonso ezalaka na makila na kati nango donc motoki ezalaka na makila s'attendre que so nalati elamba na ngai naza moto amayele mabe makila na ngai ya mabe so napesi yango moto alati yango c'est fort possible moto mpe azala modi transmission eza kosala ntango nyonso ntango natoki nango ata na sukoli yango mais s'attendre que lelo moto alati soko sukoli yango atoti yango na machine ata botie bajavel s'attendre que spirituellement eza na caché moko etikalaka na kati ya elamba yango ezalaka malamu motu soki apesi na motema malamu soki yo mpe oyebi nzambe okoki mpe kosambela mpona yango mpo keloko wana eleka na kolongwa yango ozomona bato ebele bazala piége elamba mo babongisi bapesi moto alati lobi moto akufi lobi vi ya moto akomi baproblème lobi bakomi kosalela ye po à chaque fois akotoka na elamba wana makila oyo ezobima oyo ezokota na kati ya elamba nde bango bazobénéficie nango c'est parce que makila ya motu na kati ya monde spirituel yango nde ezalaka très 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 important siko wana ezosenga bana nzambe bayeba kokaba elamba eza permis to eza permis eza permis mais sengeli na yo osala badéclaration sur elamba na yo nazokaba yango na motema malamu nazokaba yango mpona sunga motu soki ake nango asala makambo maloba oyo olobaki lokola yo moto ozopesa ye loba okopesaka ezalaka likolo yo nokoza supérieur maloba na yo yango ekokokisama oyo ekokokisama te mais soki osali yango sans badéclaration attendre ke so aza moto mayele mabe kaka elamba opesaki moto akoki mpe kobandukela yo c'est parce que na kati na elamba wana makila oyo ebimaka ekota elamba na yo okoki mpe kolebi kokomplike vi na yo tozokoba kaka l'émission na biso bandeko nyonso oyo bazokosabone chaque jour massivement na site na biso oyo les amis tv bozoyoka makambo ezolobama awa les journalistes Gilva Mbemba les jeunes journalistes Gilva Mbemba et Landrine Mabasi motema na nsima basi legi motuna mosusu kotuna mpo bazolanda biso bayeba cause nini oyo ememelaka moto freinage na vie moto azalaki na mbongo aleki na balabala moko boye akabelaki moto moko mbongo to soit alalaki na butu mbongo ebungi yango mpe kozala mpe bacause ya moto mpo vie na ye kende na kobeba yango na babaki na bandeli papa toza koéveille conscience ya bato soki omoni présence ya bampuku ekomi na kati ya ndako na yo s'attendre ke sécheresse ezobeta porte na yo soki omoni bapersobe na kati ya ndako na yo s'attendre ke sécheresse ezobeta porte na yo soki sécheresse seke ezali esprit de mort ezo na kati ya ndako na yo eza biloko ezolakisa biso donc mpona koyebisa biso ke monde de ténèbre baza na possibilité ya kotinda eloko moko ekoti mpe ezwi mbongo na yo kaka biye moko bakokenda yango basali baceremonie na bango epe omoni baperte ekomi mingi na kati na yo donc pajosenanga na bakisa mo eloko moko na kati wana ekozala mpe important kaka ndenge olobi eloko esalaka bato baleka na kokangama naza kointerdire bana nzambe nyonso soki oza na problème na yo soki olingi kolela ke olia na église apa kolela église lela na kati ya chambre na yo napekisi bato bakende kolela na kati ya badouche na kati ya batoilette pourquoi toilette na douche eza monde apart ezali monde eza mokili oyo baesprit mosusu baresidaka kuna esprit nyonso asepelaka na makila
Tant que vous avez un problème, il y a un s'attendre qu'il va agir. Quand on va agir, l'objet va causer, il faut récompenser. Mais il y a un côté, l'autre va venir sans le savoir. Ah bon? Mais oui, il y a un peu de choses il faut foutre. Non, on a comme quelqu'un qui a dit que le bambou est boyingaï, kakandinga boyinga boye. Oui, les bottes ensemble. On peut sentir que mouton n'a pas problème. Et ça m'a solo, mais il peut s'attendre que oh, il y a pas et que ça plus pire par rapport il y a oh, il baki. Comme si mingi baza ba ignorant, problème lequel il y a douche ne comme sika kolela, ou c'est comme sika kolela. S'attendre que l'obi malheur ko tika yote et ko kuma sous plus. On dit OK kolela dans l'église. Bana na nzambe tozokundula kaka. Sikoyo mutu musu alobi akabela mutu mbongo. Lobi ekomi problème pour naye. Eza ba problème nini ya baba. Mbongo nyonso euti na maboko na yo, eza mbongo ya mutoki na yo. Nazo bien toujours likama mutoki o eza na makila. Mbongo nyonso mutu azwa faut takisa mutoki na yo na zimbongo. Tango zimbongo ya mutoki na yo, opesi yango mutu azanga maele mabe. Soki yo oza forte, yango zaka malamu po mutu pe aleka na kosunga mutu, il faut azala convaincu que nazo sunga mutu. D'ailleurs pe ko kabape mutu pe eza obligatoire te pesa pe jeter. Tango se pesa bato musu pasi, ya lisu mutu, meza mobeko. So kabite le ba kabilo te, so kabilo ba kabila yo, meza péché. Ils ont péché. Ils ont péché. Ko kabila mutu te to pe ko. Ils ont péché. Mais ça n'est mobeko. Na ndenge. Ça n'est mobeko. So ki ozangi ba kopesa yo te. Yo peso kabite le ba kabila yo te. Mais ça ngoli sumuté. Mais faut se convaincre na motema na yo ki nazo kaba pona kaba. Voilà. Merci na bana na nzambe nyonso yo balandi biso. Lelo tokomi na suka pona émission lelo. Maloba nini ya suka ko koyebisa bana na nzambe numéro de téléphone et puis na adresse église. Na koyebisa bana na nzambe balamuka, il faut beaucoup plus bazala éveiller, éveiller la conscience, yango tozo senga tango nyonso. Et puis bazanga te ko s'abonner mingi na chaîne na biso, c'est parce que eza chaîne ya éveiller. Donc baye ba ko lamuka. Ta makamba boy mingi ba kotsa ba ignorance, ba ibité ba kotsa ba prison wana. Donc nzamba sunga bango, ba le kana ko loka défense solo, ba benga biso tozali présent même na musika, to bi comment to ikosala pour que ba le kana ko zala libéré. Plus 243 9 98 13 26 24. Plus 243 90 30 15 300 aidé. Na auto bengi na WhatsApp na biso numéro na liboso na pesi ya plus 243 9 98 yango za numéro ya WhatsApp na ngai. Donc auto bengi to komona na église azali na commune na Bumbu na direction Gambela avenue Lokula numéro 58 non loin ya marché Moselo. Oyo twalingi amona loboko na nzambe ozala délivré na mateya oyeleki awa numéro yango wana epesami epa mosali na nzambe to soki obosani kokanga numéro na ye obengi biso na plus 243 89 91 69 646 plus 243 89 91 69 646 tokopesa yo esika église ezali to okomeli biso to bengi na numéro oyo eza na liboso ya écran na biso wana yango wana pe soko olingo komela nga pe na Facebook obeti Achar Kwezi okozwanga na Facebook. Merci na bino nyonso bolandaki biso na émission oyo. Merci na les jeunes journalistes, les jeunes journalistes Gilles Vambemba, Landrine Mabasi, Motema Nassi Mabasi, Gisèle Yamba la Schengen à 4 États-Unis, pe Blaise Ntsako l'évangéliste na États-Unis, na Bosanité Docteur Maïbouk, na Pati Maïbouk, Bambote na bino Yangwana, tous à la branchée, na Yemoko Papi Mokoto, héritier moi Bukasa. Bye bye bye.